okokoma na Kinshasa okomona ngo bakolakisa yo na bakisi oyo basombela ki ton bakene ko bakangi pali cérébral bémission izoleka na ba YouTube mususu bakinape Élysée akufi Élysée tozo mona ete soki bobomi Élysée bokomona bayebite azawapi mama na ye propre ni tozo baboy mama Léa azolala te na Kinshasa kuna azolala te contenu à problème oyo donc biso oyo to décidaki tozoki mwana biso to traiter azonga normal c'est pas biso toza famille na ezo sala biso souci comment na ekoleka na ba média tout d'abord santé aza nango yango azala kanango te akomi na salité comment moto aza salité bako lekisa ye na média parce que média ezo tama tout le monde na makambo zo le bana et tant que biso to se décider ki akiko leka lisusu te asala bémission qui to azwa kité nde to moni kité azwa kité et nando komona ba vérité wana nde sala kité le coup là déjà ça lisaki moi ba fête ya mike panzaki sango atia biso ba poudre et celle ka komi mal à l'aise na Élysée kaka boye bisa pe mutute akanga biloko ne boye akenda ngola et pas ya nel boso blaise akenda ngola na âge il y a 20 ans voilà 2015 sous oyo pourquoi parce que toza na ba problème sérieux na niveau famille et déjà biso na libota na kini tozo ko na le sous-souté na makamona ino banane biso bandeko Élysée a na ville Pont-Noir bato bayambi Élysée a na ville Pont-Noir parce que maman yambi Élysée a na ville Pont-Noir aza leki ya mama ya Élysée ngai ndi wana ndi mama nanga maman yo kanite ponani mais tozo ko na te mais parce que pona mbongo papa David a opesa zo panjande bo yo kanisute même papa David Élysée na tamona na misu même nga na mona na te papa David na misu yo kanite ponani mais tozo ko na te par rapport ya makambo e komeli Élysée ndi bagana oteka tombola na grand marché Élysée azaki na mutuka awate Élysée azaki na mbongo te mbongo oyo Élysée o asombaki lipango parce que lipango basombaki yango bazaki ba na frère Élysée sombaka nini Élysée somba lipango azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kante lobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Nzamba Pambolabino, Deka Tozoloba, télévision et Zaka radio te Israël, Mbote Lissous. Mbote maman journaliste. Voilà, Bandekwalingi Sukoye, Okolemba ko se présenter te Ponga Penaza Kolemba ko se présenter te Ozanan. Naza foi Israël Kana, grand foi Élysée, Azoloba, Azolangi. Naza grand foi Nae, Yemutalandinga na Sima. Voilà, na moni na continuité à ba image na biso olé na biso na lopango oyo tozawa. Bon, na memio na lopango pour toujours découvrir vérité ya Élysée. Awa na memio eza place oyo toluaki na Élysée. Ugalema wayo,
yo, bina na yo, bina na yo. Vandisaye. Assis 630. Vandisaye, on y va. Assis 630. Afandi. Pardon. Assis 630. Oh ya bison tambe. Assis 630. Vandisaye, on y va. Assis 630. Kaka. Assis 630. Assis 630. Parce que yé azolo bake aluati atekate ayaza mwana moke on a memi yo to kita sur le terrain na lakisa yo place yo to luwaki nde yango to yao oluwaki bon yo bandaki oluwo zo futa yele kina zo vande pa na mwana moke bon azali ko vanda pa na ngati to zale ko luwende biso mibale zale teke avanda pa na nganga na futa ndako no to se luwende biso bon futela wapi bon mwana moke azwa mbongo wapi yo pe mkolo azwa mbongo wapi azalaki mwana moke te c'est pas salaki mineur te azali déjà ko travailler na bar na débutant to kotaki awa azo travailler na bar tant azo travailler na bar nde aye ko longwa na bar yango salaki ke abana oteka na grand marché c'est ça mbongo ana azo travailler na bar yango zo permettre biso to futa ndako tango akati ko travailler na bar to komi ko débrouiller ngana zo ko teka libanda wana bokomona ngo ngana zo teka 10 litres pétrole wana ye ake sombi ba sandal akende ko teka na grand marché nde bo uti ko landa mama wana zo témoigner ti ake ko kota na sola. C'était comme ça. Merci namoni mama moko azali boso na nga mais malheureusement to yo ko surprendre aye ba ebisingai to pe po ebisingai ye mope alobi na nga ke yende mama lopango ya amen kozwa elongi na ye kozala un peu difficile pamba te to surprendre ye azana nous prête ya koleka na télévision mais tika kaka radio boyo kaka mongongo na ye. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonne santé. Non, ça fait santé, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Merci maman. Toye na yo awa ozo reconnaître moi mobile azali boso na yo. Na reconnaître ye bayaka ki bango mibali na ndeko na ya mwasi Élysée Rachel. Kamba ye epai na ngaka bayi bango mibali bakomoni na libanda bakomi maison allouée bayi to sololi bamoni ndako basepeli bango mibali bapesi nga mbongo ta bapesi nga mbongo en caution. Quelques jours après bayi bakoti pe bango mibali nzela moko. En tout cas naza na témoignage ya bango bavanti na ngai awa na tikali kozwa bango mindondo te na yoki pete na quartier oya mwasi wana tango tamba kotaki awa iya ala kosala na nganda moko boye kana prince oyo bobenga ngo prince avenue monene wana ala kosala na mwa nganda moko. Bon après ye moko alobi par rapport na mosala ya zo sala ya kosalela nzambe ezo permettre te ya kende ko sala ba misala wana donc ye moko a démissionnaka après ba futaki ye azumwa mbongo na ye ake kota zando kosomo mama papa après ko moteka sola bino bolo basola ni tombola voilà donc on teka na zando na biso grand marché na ndenge babimaki awa ye ala koteka na zando nga na yebi ki oyo frère na ye ya tata moko mama moko balaki bango mibalao oya mobali ala koteka pétrole yende ya mwasi ala ko débrevi na ye na zando. Merci maman toningi to bayoza mama moboti poza mama mkolo atato ozote na mwa ko za mama deja ovandi oboti suki apembe pe angwani seke na mtu atako ozipango kitambala iseke ntango ta kinde ko mwasi yo lokwa mama moboti
omonaki akozala na ba âge nini ata koyebi exact te mais na banda babimi awa pardon maman Zela banda bobimi abosali combien d'années? Bon banda tobimi awa je crois bien tokosa ba 3 ans ou 4 ans. Basali bambula boni banda 4 ans. Banda bimi pas nous 4 ans. Voilà 4 ans soki oza vraiment na miso ya komona pamba te bino ba mama boye ba makambo ata moi c'est ça likambo comme na libumu na yo moi mama déjà likambo eza ndeko Élisée Rachel pona yo akokoza na ba âge nini okoko estimer tant que moi si ba âge nini ya minute oyo te ya tango wana nana bon tant bazalaki awa âge à 2 mois, c'est ça l'alliance. Et ce qu'elle a fait, fête et la caillou, pensons à Kuna, bon, ta prière. On a beaucoup de choses. Quand on a écouté la journaliste par Peggy, après on a j'ai oublié tous les rêves là. Maintenant, peut-être tant après ce qu'on a bossé les rêves. Quand on a commis qu'on a marché dans Zan, pour la somme de révélation, on va révéler d'autres trucs. Tant que ça, on a tout dit papa Mokobo. Papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord le songe. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. $20, c'est 40 000 francs, il y a un franc congolais. Maintenant, j'ai resté avec $10 et $20, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé $20, j'ai changé $20. Maintenant, j'ai rentré, maintenant j'ai demandé. Na kutana papa moko boy na expliquer albi je vais te aider a 4 ba kutinga na bato ba 4 saka na mboka moko boy so komi na mboka ngo baswaka moto ebimiso tina 45 na 45 tiki télé docteur komi singa na zongi siko na nini o côté ba 4 sanga liboso ba papa o ba edanga ba tetela wana bato ba yebi déjà émission de la lubaka quand ba 4 sanga na libongo tala ngai na kekuna c'est là-bas au champ de dollars. On a changé $20 wana. Au Pesaki bateau combien Massoua? Au Pesaki pirogue 35 000 francs. Au Pesaki 35 000 ba commission tina Kintele. Tina Kintele. Maintenant après Kintele ça la gagné. Après Kintele na quand on a 4 batango ba 4 ba et là tu m'appelles senga ba pièce. Ça c'est nga na mal à l'aise. Mal à l'aise né na kitina hôpital à Talangai. Hôpital à Talangai na koti na ketikuna. Na ça nini on a changé $20 au dollar na le Congo va changer kango pour ma femme va utiliser kango pour moi ndé na coach na la tourne moi mobile moko aider nga to keto changer on a 11 000 maintenant comme il a raté qui déjà c'est du nord voyage qui dans na mbongo wana elinga ke simba te ndé la lobby a pas de problème na zui na ye na coopérer na mituka minene wana na appel na téléphone na sombelenga mituka minene ya babus wana ya babus wana ba Raymond na coopérer na 5 000 francs quand on a 5 000 francs ba komisi ngati na mboka oyo so le ki dolisi ole ki kai mboka
moi avant comme à Dolisie avec ma libuso maintenant ba kitinga na transport esilenga na vite téléphone au pas pega sombelenga donc sombelenga na 11000 francs ya kit maintenant na siongo na teke yango na 3000 wana nde ba comme singa tiprenwa donc na comme elendi donc na comme elendi na ba butu na minuit na éviter que awa ba longola a couvre-feu na mi moyen ya la cité de Victoire ezate na luka place na la ke na l'hôpital à Cissé hôpital à Cissé za munene ba Holanda na kinde ba benga ka hôpital à munene ya mama e na sengi na mi papa na uti voyage pour aider ga tout na expliquer papa na mi frère ngalo bi apesinga medu na lali na l'hôpital à munene ya Cissé na lali après mi na matonga na lamutaki ba 5 heures papa na la musinga bi bona aider okende na yo na bi c'est bon merci donc na ye na ngela kina la côte côté eza plage la côte bateau baza ba pays étranger ba yebiti eza la plage toi na comme on a permis d'amtema dit ko vanda te souvient toi révélation na yebisa ki okeno ko luka mobile na yo bokutana bo solo la message qu'on a fait ça il y a pas de problème na yaki toi na ye na le bité avant na kota on a kutana ba responsable na kangi place on a expliqué kirer pour tous en ba kirer ba révélation au Nzambe ndenza ma fait senga révélation pour na kutana ngo ba nga la salle makele nga mi je robe parce que ici c'est nous naza koka ba pona na mamola biologique je suis ta fille je vais rentrer après maintenant ba pekisinga la bila kokota je fais les bagailles moi je dis je vais appeler la police après papa qui bangola dit rentre à prière d'abord Dieu va le parler j'ai dit il n'y a pas de problème moi j'aime la prière moi je dis il n'y a pas de problème j'ai retiré mes habits après je ça là na kangaki yango na kira pour ba kira to kanga biloko na kangi to na kangi na récupérer yango na bimisa ba likoya na yo ki compter pas ki ba on azaki na nzala pesi na bisap na li pas 100 francs na bandi kolia na keti na la côte na bandi sui na bandi ko réfléchir nenda ba bi ba révélation na wana ndi ego kokisama kene ko luka fiancé na yo ndela kene ko luka mobali nanga ayebisinga na ya ka dimanche ndela ye dimanche aza adoration azozela ye na fukamela ye tokutana na ye azwanga amemanga tokenela ye ndako ba révélation tout nazwaki yango wana na ngena lo yango wana naza adoration nazozela mobali nanga maître Fred on a loba na télé azwanga tokene ndako mbonga libala papola na mamola déjà balia donc etikala ka mariage maître frère oui c'est ça bon biso na la JCC tokendaka te d'accord oyebi bureau na ye tokendaka te bureau yebi bureau na ye aza avocat oyebi bureau na na za avocat bureau neza na ville okenda neza na bureau na ye tokutana ene kuna na bureau poto na te na kenya ko luke na bureau nda ebisenga dimanche na ya na bala ngo bosala ka wa ta una bunga kana 2 mois papola na mamola ngito makotaka prière na bakoko nanga ela papola nga na mama nanga nde na mama nanga to makoti kuyanza maisi bango baya koluka depuis mokolo wana lobaki na yo na papa botika ya koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza salite moto yo koya koluka mobile na bilamba salite akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà peut-être 20 ans 19 fort 20 ans mais 22 T. Tant bazala kia 22 T. À cause de la entre 19 et demi ou 20 ans 21 mais 22 T. Donc ce tout 21 22 23 24 25 25 donc maman estimé na tango wana pour banda ba bimé à lui 4 ans dans na temps wana pour na selon maman après yebaki âge nete man lokola maman moboti ayaki nani mwana moke na âge 4 ans o eleki azaki te ayaki nani mwana moke nani ba 22 wana ekokaki te akokisaki ba 22 te ayaki nani moins entre 22 20 entre 22 21 20 voilà donc ce que tu as 22
Ceux qui tosangisi on a 4 services 26. Ceux qui peut tozui 19. Azana 19 ans. Ceux qui tosangisi on a 4 ans. 19 ans pilté hein à kota qui déjà vert. On ba 19 parce que au monien moi na soki azokola oloba ye oyo à cause ça on dirait na ba 10 ans hein te à cause hein on comprend non donc ye na otana miso to lobaka 20 to lobaka 20 plus 4 ça 24 ans pour na maman oyo aza ko estimer donc ceux qui n'attendent wana za qui na 20 ans donc to bakisa 4 ans ya banda babimi awa eko ça ba 24 ans pour na yo maman est-ce que taki madame oh mama vandi nanga to vandi na eto li place moko to solo li bango nde bala kote yanga soki lelo nga pe na kongo sambela ya pona bango iyeyo nga na laki penza mama bière na namki na tongo bière soki lelo na komo yeba liloba banoyo et naza fier. Merci beaucoup maman. Tolnge toujours kaka témoignage na yo. To bungisa penza makpoto monyo pour melati hein, te surprendre yo. Os mela moi tina yo. Mais est-ce que beaucoup t'en a sous? Na Rachel. Bon, une fois kala mingité. Une fois kana no 2022 na moni 2 fois. Yende ayiko talangai. Une fois là qui na sœur moko moi ma mère à l'église a moninga reconnaître nga a yambinga. Non moko mosusu na la okitabo to kutani na nzela yenda moninga lisusu a yambinga kana 2022. Ça va, merci beaucoup maman to ko zongela yo ata moi sima. Israël na banjo ki maloba mama lobi hein. Bon na yo ki ndenge maman uti koloba parce que yazaki le gère na biso tonto yaka na Élysée. Je crois bien maman zawa na koyeba tonto yaka wa ndako tozo luango na 23 000. Abaka na biso 25 000 to lobi biso to na 23 000. Na 23 000 na la fali to pesa ye 46 000 mais to pesa kai 40 000 to lobi ka 6 000 to ako bakisa yo après. Azawana ako témoigner. Et tant que tu 40 000 qui 2 jours ou 3 jours pour te quota, tu as ajouté 6 000 francs. Tu as moko Élysée mutayaka ko sukolanda ko. Ye moko Élysée mutayaka sukolinda ko yo to koti. Ezaka na pourquoi. Maman za témoin ako loba mo. Makamna zo loba. To zaki pe na ba locataire monsieur so po ba bimi. Ceux qui bazala ki ba ko témoigner. Merci beaucoup. Nangi na tout na question moko boye oyo et l'équipe na bande connexion presse donc on peut s'emboter que papa reconnaître que moi nazali Elisa za mwana papa olangi koko papa olangi na mama olangi likambwani le kindengeni oyo zwami entre papa na bino na mama na bino. Bon papa na biso a reconnaître que Elisa za mwana ya papa David. Oui, pamba te Elisa kinde ko zoe na kingasani. Amema qui est pas maman. Alors place wana to comprendre ngote le quoi to sana yo mais kana ko expliquer biso. Yé à reconnaître que Elisa za mwana papa Paul David Olangi. Ata mokolo moko te otia ko reconnaître ngo. C'est parce que Elise akendaki komona ye akendaki tikuna na kingasani. Ko joyer que bakende na kaluka bakende ko joa mama Léa aleka ki na bémission mama bino mama na biso bomoni aleka ki na mission a ko joyer nde bakende utika ye na 17e mairie balobake basala nini papa David aleka ko tikela ye bango na agi ya 2 mois que ton atikela kai bango apesaka bango mbongo nde angwa ke na kingasani papa pa lobi papa Félix a lobi lokola mwana tokendaki na ba tribunal la boeto joyer azo ya kate mais lokola ye moko aye soki na lobi na contredit makambo loba akokima tamie na sani na recevoir ye na yoka ye azui amemie type petit frère na yabi yo za lokola témoin mwana tozo luka yo asani ni aye mais na minute yo tozo kende na kaluka asukoli bakena kaluka. Et maintenant, tant bazalaki na sansa na bis, il y a zoé bisa toujours papa Félix que soko kekuna il faut ndima makambo yo na zolo bake boyi bakanga papa David aki ko pesanga bino il faut ndima ngo
bon yebe le quoi azalaki na sansa na mutuka akwa ko sa ba débattre parce que batu bazawane ko luka batu ba yeba na yepe Élysée ndenga azalaka sinota akorelater bon batu na mutuka agarda ki silence jusqu'à ce que bakoma ki na kaluka tant bakomi bakuti mama Léa bengi famille na ye tout bazaki wana parce que ça le ponga famille ba oncle bazakuna ba grand frère bazakuna et maintenant angwa komi mama Léa bani ko sepela mwana nanga nakenaki na ba tribunal mwana nanga yi bazolangi balinga ba yi mwana nanga nani bazolangi balinga ki ba langi c'est ça na bi bazolangi c'est parce qu'on a bi d'une manière générale ndeto to benga bango bazolangi parce que baza set okona ko lo baolangi te wana komi sikoyo na nini là on peut comme bosana ba eza déjà au pluriel o ezaka moko dans ce côté ba olangi donc pluriel merci na komi ko bosa mangala tetaka 5 ans dans le Congo mangala muswa kine comme okima mais on a le besoin essentiel déjà et tango akomi kuna ba lobi na ye avanda tant bayambi papa bayambi na ye avanda ba publicité ba chaîne ba bité toko sur libanda te toko tanandako loko eza dossier moko privé oyo bato tout ya quartier ba sa nini ba yoka ki ango déjà akoka vana libanda te ingaka attirer attention na bato ba koti na ndako tant ba koti na ndako ba vandi po ba solola papa Zuma le balobi bango to bakamwe balobi ke oduye wapi po biso to kendaki to joyer to ça la boye azo yakate mais maintenant yo dieu wapi ya lobi nga na vandi na ndako na moni ye ayi alobi na nga ke papa na ye dossier ezaboye to kende na kaluka kota mama Léa o kende ko lo babino mi bale boko tika nga na 17e mairie papa David ke bosaka nini wa ayaka ko tika nga bino na âge 2 ans apesa kabino mbongo ndebo sani boliaka tango alobi bongo etant que maman boyebi o convaincre papa facilement mais maman oyo a mema 9 mois parce que ba maman bakana boningo na biso bana koleka papa même ngana na za mobile mena yebi amouro maman zana ngona oyo ya papa zana ngo za toujours différent alobi jamais ngana ko kondima biloko wana yo Élysée papa aningaki andima te soki bikote azalaki na Kingasani andima ki c'est parce que pour a maintenir ye ba kende tina a maîtriser ye ba kende tina na nini na kaluka parce que ye papa na biso na Kingasani atikala ye moko ni grand frère na biso ya kuna biso nyonso tolandaka mama atikala ye moko taka ba père ba kola na makasite akanga Élysée la fala mi mayekuna na ba oncle bazakuna bato ba koyo ko maintenir Élysée ba kikuna mais maintenant tant ba kei a expliquer ndenge ba expliquer ba lobi soki to lobi to salango na nini na brutalité akokima tameto sa nini to ndima proposition ya lobby to maintenir ye tant balobi bon babi la kasi to kotala ngolobi parce que zaki déjà ba 18h papa Félix avanda ka musika Kingasani na kaluka eza musika il faut joa 3 bis so na bosanité adjongi tant papa adjongi batika likuna atika na ba oncle atika na maman yekutu muto mama zeko kulamba ye muta lambela ki mama fufuya oyo baleki mokolana tant ba sisi kolamba parce que petit fois au Hollande Élysée azana 19 ans abukana ki makolo akende ko sukola na douche mire ko le abukana makolo tango abukana makolo akina l'hôpital babi to kende o mona nani petit frère na yo ndenga azana hôpital abukani makolo azobela ba simba ni wana bango nyonso bakomi ko kende na basi ba oncle na biso parce que bango nyonso bavanda akuna na mama na biso bakomi ko kende tango komo kende bakomi na liboso ya porte à l'hôpital mais maintenant infirmiers va dire mais bino boye belé boye bozo kende wa bino belé boye tala moto ba bi te soki toye belé boye oyo aza grande sœur ya petit wana za malade c'est parce que ya zala qui était à outil de Congo
tango aye il faut to kota isele ki na inde razo mais babi boleke belé bo kota te bo se présenter nde baba ni ko se présenter tango bani ko se présenter maloba Elisa c'est ko loba moi ça on kana biso a signaler infirmière wana ke azana na problème. OK, Elisa mona kita moi ça on kana biso a signaler ke azana problème a mona ki ngo bien te. Et tango moi ça on kana biso le bibongo mais on a biso le bi bazolange balingaki bayibanga mwana nanga yo aisa nini aye kozonga pa nanga bani ko bina zo sepela tango Elisa yoki bongo te comment o sakana na kombo bakoko nanga kombo wana bakoko nanga wana bazolanga tango batu bapuyeke na kombo wana batu basakani babikaka mais maintenant yoki ndeko tanga kombo wana na ndenga maseki na ndenge nini asidiki na kokota sur hôpital ote na kolala lisusu na ndako na binote kaka lelo nazo kende c'est parce que tangi kombo wana na ndenga mabe batu batalo mais toye na yo bien comment o changer ka imère et du coup il changer pourquoi atangi kombo wana abandi pagay anga bandi pagay baluki ba conseiller wana azo yokate ti babengi papa encore quartier na baninga ni bakola na ba pesi ba conseil boy koyoka ti et qui ko arriver et que ce que là on a la police et que ce que on a la police ba bi mais yé makamba zolo ba taka ba propose zolo ba wana moto ayebi te azo kwa keza eza vérité. OK, famille ba yebi ke na biso to yebi ke azo bela mais ba to miso ba yebi te bazo kwa nango et qui ko arriver que ba futaki mbongo avant que ba libérer kuna tant ba libérer baina yena na ndako eko koma lobby tango ekomi lobby il a fallu ba mema na l'hôpital tango bajuye wana bakotisi na bis plutôt bazoki taxi bakoti na taxi nde destination bakendaki na Telema tango bakena Telema ba examiner ye bakangi ye na palais cérébral je crois wana preuve. Je crois bien que ma preuve est jali. Tango okokoma na Kinshasa, okomona ngo bakolakisa yo na bakisi oyo basombela ki. Tango bakene ko bakangi palais cérébral, ordonnance bimaki. Bazi ordonnance basombi pe bakisi. Tango basombi bakisi abandi komela. Biso ko tungana fora nanga to bengi directement na WhatsApp. Ndenge nini ye kuna babi na minute oyo to sepeli to Élysée azana ndako mais aussi longtemps que les missions isolées kanamba YouTube mususu ba kidnapper Élysée a koufi Élysée tozo mona été ce qui bobomi Élysée bokomona nga moto biso to benga kina gamfo na pona ko lobaka Élysée a koufi Élysée azali azozwa soin azozwa traitement botika ko lobaka Élysée a koufi azana ndako ba kisa azozwa izo buka tellement ba kisa nezaka makasi moye atambola ezate biso pe to lingite aleka na be mission parce que biso to yebi ke aza malade nenge bino bozo lekisaka na be mission bo mona kaza malade te mais biso to yebi aza malade et sengela zo repos azo pe za foti abato wa lekisi na mission to foti ya leki na mino mta oleka na mission bon eza foti ya bato bazo lekisa ye na mission te parce que yimo ko azo ya mais ngape na ko yamba moto soki yo ye na yoki o passe avant la lection émission fo na yoka yo nanu tant on a yoki yo na ko yeba makambo ozo lobo yo eza bien te na ko boya pe na ko boya yo za journaliste na ko boya na lobia so nga na za journaliste loba makambo lobo yo na sensité eza la kapé siko bino famille ndenge azo continuer ko lekana émission décision nini bozui bon malgré ça na compétence na yote faut na tuna ba mikolo mais néanmoins za ya na sokoli oza musena nzambe décision nini o bozo zwata boko kangeliser te mais néanmoins posana un mois dur na émission na so azo le kapa na biso na émission tozo yamba décision ni bozui biso décision autozoaki pour maman keza Elisa sa malade akoyi jamais koleka na ba média a sali réputation momo ya musali ya nzambe to lingi yango te et tant que famille Élysée nde to ça rien to kanga ki mona na biso to pesa ye traitement azwa soin pour azonga normal mais tant que to kangi azwa soin azonga normal
et ezalaki un certain jeudi na minuit, si c'est 3 heures comme ça, à fongoli ndako akimi ango akimi aye kozonga encore na média pour na ko bake bakina pa kingai bakanga kinga basinga naza nga liboma te bazopesa nga bakisi ya liboma babina naza liboma atiki même bilamba tuna ba téléphone akimi aye ko kima nde izako to boy na Kinshasa bazo lukaye bayebite aza wapi mama na ye propre ni tuzo baboy mama Léa azola la te na Kinshasa kuna azola la te contenir problème oyo donc biso oyo to décidaki to zoki mwana biso to traiter azonga normal c'est pas biso to za famille na ezo sala biso souci comment na yeko leka na ba média tout d'abord santé aza nango yango azala kanango te akomi na salité comment moto aza salité bako lekisa ye na média parce que média ezo tama tout le monde na makambo zo le bana et tant que biso to se décidaki ka ko leka lisusu te à ça la émission. Alors, ce qu'il y a, il y a journalistes, y compris tout ça, nos émissions, y compris Baninga la bino mosusuana. Beaucoup y ambaïté, parce que bon y ambi à continuer que le buzoba et ça la réputation. Premièrement, il y a l'église. Moto ako sali réputation, ako sali réputation nanga grand frère naïe, jamais comme nanga na les canaba médias na défendre. Mais ce qui tozo le babo parce que réputation à Moussa Nza mais na réputation l'église. Merci beaucoup. Tika tozwa ndeko lipasa. Tozwa lipasa. Est-ce qu'elle passe à Koko ya pamba te mikona pisa penja? Voilà. Lipasa mbote. Mbote maman. Tozo kenena yo penja na lombango. Na monyo lelo bengi bike maman naza makamsusu na ngina bakisa. Na tikelo micro oui, c'est ça. Ni oyo ningo préciser sur le but pas battre tout ça qui une émission déjà moulay. On a précisé, oui, n'a précisé parce que nous avons preuve musu sur Élysée awa, la photo Élysée avant Élysée à la ville Ponoa. Moi, il y a photo oyo. Et quoi journaliste, caméraman à rose mais bien. Malgré ce monde a bien été parce que ça oyo photo on a moni qui était bat musu sur des baliki na média ou ils a libota. Oncle nanga wa na média. Na mona ke dans les médias awa na Élysée na batante bango surtout na photo ça heureusement bien wana eza 2015 wana ngana otena na ville Ponoa Élysée pe na otena na ville Ponoa awa Élysée aza na 21 ans ya na 2016 oyo photo oyo ezali ba bande bo excusez nga 2015 aza na 21 ans awa sali combien d'années awa ye na agine Élysée awa aye awa na 2016 Élysée tango na Ponoa na 2016 Élysée aza na 21 ans tango aye Ponoa na 2015 na 2015 olobia zaki na 21 ans c'est ça awa tango komi na 20 non 2015 Élysée azali na 20 ans tango asali bagine aza na 20 ans et arrivé 2015 azaki na kini 2016 ndé Élysée yawa donc âge 2016 Élysée yawa na Angola Angola mais Élysée kei na Angola 2015 wana après avoir fait oyo tant fait oyo sili zui bac na e bagité baki a échoué na baki et tant biso to keto que ne former to yeba soki ndeko na biso mwasi azwaki te ndé to moni ke te azwaki te et nando komona ba vérité wana ndé sala ke te le coup là déjà ça lisaki moi ba fête ya mike panzaki sango acha biso ba poudre et celle ka komi mal à l'aise na Élysée kaka boya bisa pe mutute akanga biloko ne boye akenda Angola et pas ya na liboso Blaise akenda Angola na âge il y a 20 ans voilà 2015 parce que 2015 wana biso tantoye awa na ville Ponoa toye kuma na 2015 na awa na 2015 le 4 décembre 2015 oui pas maman na biso awa s'il vous plaît toke malembe na fecho na Kinshasa azaki na âge nini Élysée na fecho na Kinshasa azaki na 2000 na fête za 2015 Élysée azana na 20 ans Élysée azana na 20 ans na 2015 ana kaka na 2015 parce que l'examen était na septembre et juillet de l'examen d'état et bimaka kaka na même temps ana l'air a fêter soni celle ba kazuité dans ce kaki na juillet août. Après combien de temps d'Aki Angola?
Elle a pris 2 mois ou 1 mois. Elisa qui a maîtrisé moi, mais elle a pris 2 ou 1 mois. Donc c'est que toi, tu as août ou septembre, accueilli Angola. Angola, ça combien de temps? Elisa en Angola, ça quelques mois. Parce que tant que Elisa accueilli, on a payé en novembre, on a frère nangai, il faut que maman bien si biso photo na ville Pono awa, na jili passe nangai to na ville Pono awa. To combien 2000 combien? 2015 wana kaka. 2015 Bokabwani Elisa ki Angola. Elisa ki Angola liboso. Biso to yekende na simana to ya Pono. Mwani. Elisa moi bino bokomi na mwani. To komi awa le 4 décembre 2015. 2015. Elisa ayeko yawa quand? Elisa aya 2016. Donc akendaki Angola na 20 ans. Ndengolo na 2015 na 20 ans. Ayeko ya awa na 2016 21 ans. Asali combien d'années awa? Elisa awa sali 6 ans. Donc ceux qui t'ont vu 21 ans asali plus 6 c'est sali biso. Et sali 27 ans. Elisa a moi en 1995, na kini tolobaka, moi en 1995. Donc date Elisa Nati, to comme en 2022, Elisa a 27 ans. Voilà, to zoko ba aolobi ozanini. Oh, ils ont fait Oyo, ils ont qui après Elisa aya na ville à Point-Noir. Fait Oyo. Frère Oyo, azana fait Oyo, nde asala ki interview, je crois pe azana biso awa. Oh, ils ont photo otozaki tout ensemble. Naba oncle, ne Elisa. Oyo tosaki na ena ndako kune pa mino tango yo zaki na église. Yaza awa na biso awa. Je crois pas alobaki déjà témoignaki. Oh tozana be Elisa na ba oncle nanga yo naza na suka koto yo. Elisa za na 20 ans. Elisa na 20 ans. Oh photo to kanga ngai ne Elisa na fête yango yango. Ah déjà Elisa za na 20 ans. Na 2015. Awa photo oyo eza na frère na ngai arrivé à Elisa na 2016 na Ponton. Ah eza na plage, je crois ba to yebi Point-Noir ba ko maîtriser plage eza na plage kuna na Nani océan ko to ba kanga ba photo awa Elisa déjà azana 21 ans au 2016. Elisa a 21 ans. Oui, ils ont 13 ans. Jamais moi na 13 ans aux à la boîte. 13 ans. Awa Elisa azana 21 ans. Oh Fataki et Rachel. Même awa Elisa non te a même pas ministère. Awa mo sambela même pas dans ministère. Ah. Parce que azaki na ndako aba komi na sima awa Fatak et Rachel Fatak eza frère nanga nzuzi nanga ye ndef komone Fatak Rachel nde Elisa ezo kombo ya Elisa eza kombo tango ekota ministère nde akonje kombo comme Elisa mais kombo na ye e oto boboto lié prénom na ye eza Rachel. Voilà tozokoba. Ah donc on a ngana lobande ba vérité yango wana oyo fona bakisa peut-être les mususu ba vérité mususu e go bima na sima parce que ba frère na biso pe kuna bazala ba photo mususu na ngina ba photo a ebele ba photo on pe na perdaki parce que to e baraté peut-être les mususu makambo e commandant so na e bakisa susu oyo pourquoi parce que toza na ba problème sérieux na niveau famille et déjà biso na libota na kini tozo ko na le susute na makamona ino banane biso bandeko Elisa a na ville à Point-Noir bato bayambi Elisa a na ville à Point-Noir parce que maman yambi Elisa a na ville à Point-Noir aza leki ya mama ya Elisa ngai ndi wana ndi mama nanga maman yo kanite ponani mais tozo ko na te mais parce que pona mbongo papa David a opesa zo panjande bo yo kanisute même papa David Elisa na tamona na misu même nga na mona na te papa David na misu yo kanite ponani mais tozo ko na te par rapport ya makambo e komeli Elisa akomoleka na ba média koloba ba mensonge donc tozo ko na même ipa na libota mais ko mandanga ni no bino bozalaki kuna et Elisa comme na situation ndenge nini donc la situation ko leka na ba média koloba ba mensonge yoko tozo ko na tena bango bazo bolwa ke teno o Elisa zo loba eza ba vérité biso tolia ba mbongo na ye o mabala tangi awa tolia ba mbongo na ye parce que famille alobi ke ya balaka na famille alobi ke maman na ngai azawa aliaki mbongo ya libala na ye alobi on na média aliaki mbongo ya libala na ye alobi on pe kuna na libota kuna ke maman na ngai azaki awa aliaki mbongo ya libala na ye Elisa awa abalate Elisa awa ta mobali moko ta ye ebisekete na tona na posa na bala ye na famille to tikala mo na onte na libota na yo kaki balobi ke Elisa yaki na ndako libala azaki ko vanda na mobali na ndako libala tanga futelaki non ba jeune fille na koloba ba jeune fille nyonso to ezana ba jeune fille mususu baza bongo soki to moni on to na bakini soki mutazo vanda nande kona ye ya mobile au moins peut-être les jeune fille à cause de la copain
to copine na ye mo mpanzi akomwene na ndako parce que bana lelo bana jeune fille bazali susu na respecter lokola déjà moni qui était à bimida na ndako papa na maman akeli banda bazo louer na ya na ye akokoya ya pena mobile na ye mais copain na ye wana o andaki peut-être lem siko tambolene na ebité mais soko moni Élysée azaki déjà moi c'est déjà coli donc soko moni na mobali na nzela okopesaka conseil lokwa ngana age ngani na zabwe funa peut-être na okopesaka conseil na ko imposer te na mambo eza mambo ya vie na ye qui était ndeni mambo mobali. Mais est-ce que Elisa zaki pe hormine tu kufutela ndako azaki pe déjà sombi moi mutuka na ye asombi moi boutique na ye to nini oyo yebaki Élysée tango na ville pono awa musala liboso asali ya nganda debiso benga ngona ba terrasse mutazule musala na nga Elisa ndovana na ndako na zule musala na petit sœur dovana na ndako moye akovana na ndako bongote et senga lokola za na mo un pays étranger a débriata na zule ke musala Élysée asala na nganda Élysée ko mo sala na bar Élysée ko sala na bar ko sala na bar ko sala na bar ba on liboso e kufa a parce que akendaki ve ya koko kaka na 2016 wana koko ya kufa na 2016 Élysée akendaki fête akendaki materrement ya koko Élysée ko zonga na awanga nango déjà kufaki avant na ndako je crois quelques mois après côté le suna na cave na nini musala su ya cave mususu a continuer musala cave mususu et arrivé en 2017 nde frère na biso Israël aye grand frère Élysée o Elisa landi aye a to vanda pe sika moko nde frère na biso lobaki kete bongane na rabo fona ke luka délivrance fona tika bino na ko movana na nini o l'église biso pe to mona kete non lokola aza musala nzambe to bi musala nzambe banda kala kuna eza mabete soko osambela eza mabete et Elisa sepelaki aye patika la te alanda frère et frère bise meng biso ngam na sona kena ke fanda na ministère mais sona zio na ko tia o wapi Elisa bi bon si c'est comme ça soza bongo ko ngape na zo sala to sala de toutes les façons possibles to zwandako nde yango ba yako zwandako parce que tant batika ki déjà biso ba bimaki na ndoye ba makambo na le kate ba yako zwandako ba mo vande sika moko na ye et ko vande sika moko na ye wana et arrivé que était frère pe moi à notre débrouiller kaka ko débrouiller wana Elisa décidé ya bi que non sala sous musala ya babarité parce que na ba prière on sala o na ba baré et simbate il faut na ba ndoko teka na zandu to ko sala ni na tunaki frère ba solo na frère na ye ni ba zaki ensemble non faut pas que no teka na bango solo na grand marché ni ba ganda oteka tombola na grand marché Élysée azaki na mutuka awate Élysée azaki na mbongo te mbongo oyo Élysée o asombaki lipango parce que lipango basombaki yango bazaki bango na frère na Elisa sombaka nini Elisa somba lipango awa na frère na ye Elisa mbongo Élysée te za mbongo ya commerce bango mbande ba au travail pardon Israël a yana muke pardon fongole lo moi bien kana masolo ko makambo ezo fungama Israël bwana lupango bino bozo futela yo nande kona bon tozana lupango eza terrain vide non totongi yango te tosombaki terrain vide eza wa eza nanu na ndako te toko kovanda kuna te bosombaki na mbongo nini musala nini oyo Elisa ndako sala ta tombola ngombala mo somba lupango bon to sombaki yango toujours na mbongo atombola so toteki tozi bénéfice ya 50 000 30 000 tozobomba tia ki kosala lopango wana tosombi yango dikute tokutanaki na moto otekela biso lopango wana na je crois bien ya liboso mokolo moto otekela biso lopango wana tozalaka na 200 000 francs otekela biso na 600 000 mais toaki na 200 000 francs et 200 000 tozalaka na ngo toyebisi moto otekela biso lopango tobi tokopesa yo mbongo nyonso te pasi bino botekela bato lopango bokomosala bato baje topesi 150 000 toke kopesa bakonzi ya mabele kwa fo basala biso mokanda na bosai na kini tobenga mama nani mangala ezokima toye kopesa 150 000 ya lobi maintenant na mbongo itikali tosala na biso lobi chaque fin du mois tonopesa yo 50 000 ndia kosaka chaque fin du mois topesa ye 50 000 avant que tobanda kopesa ye 50 000 nga moto na sala qui veut par exemple na Seigneur ce qu'on permettre biso aussi si dette yo tango to koma na fin de l'année je pense que biso na ministère na biso koma na fin de l'année le 1er janvier to somba ba calendrier frère
ako yeba ba yeba ba si famille ko témoigner na bi Seigneur ce qu'on permettre biso to sisi d'être à lopango na kosomba calendrier na 50 000 selon mokio yonga na zeko zwa ndeko ça peut que to sisi bongo lopango wana ndenge Elisa zo tambola bo azozanga place olala bokoki kosunga ete cela bino bobiki ya malade est-ce que koki kosunga ete ya teka lopango na wana pour que esunga ya luka place akovanda to pe à se soigner. Bon, côté que le pango, ils ont un problème. Tu biso tu as posa ya moto, tu as posa le pango te. Tu as posa ya moto. Tu sais ba déjà que bosombi le pango, yango te mte kaboli bino. Bon, tout le monde na Kinshasa ba bien que tu sois le pango. Le pango eko kabolanga na ndeko na ngate. Parce que ça va bien matériel. Ngako tu selon ngai, même na yebi ça ba frère na ngala biselonga na le pango na za parti. Tamena na pesa na ngango Élysée na benga kitina ki nsasa na seba ngolo na yebisi bino ke azana lopango ayisi bino ke yende mutasomba kango eza problème ite mikanda nango eza pananga soki boko pesa corps bate kango po e sumbongo ane sunga ba traiter y a pas de problème to ko yebisa ba démarche to benga awa kuna ba commissionnaire ba tiango avant e ko tekama mais sauf que na jui appelle mon côté babisanga ke ko tekango o teka non. Merci et tozo suksa na ndeko na biso lipasa ya fataki lipasa ni mtazo ba kitoko lipasa psycho décision aux familles tozwa ezani ntango Elisa zo le kara le kana émission tant que bino famille bozo ba kaza bien te aza malade décision nini bozwi décision na biso ndenge Elisa zo ke no sala ka émission décision na biso eza bato on surtout Elisa a souné na ba émission o de bazo ki chance da sala na ba émission déjà avant ba vidéo na bozana ngwana et koki wana bo permettre lisusu te Elise a sala émission na bino parce que tant Elise a sala émission na bino ndeba makambo ezo ya sous grave Elise moko bo azala bien mais moko bo tant ayibi ke ta komina ba primo quelque part surtout ya ba journaliste parce que Elise a na numéro ba journaliste d'autres la Elise na ba interview Elise zo lo ba kete journaliste o boye ba benga kingo ba benga o ba sali boye donc Elise déjà na a comme déjà na connaissance relation ba journaliste et ba komo déjà côté de l'Elise mbongo donc bolingo wana déjà côté je moni mbongo oui parce que natali ba interview kete ba tindela ko ku mbongo ezepa nanga donc ba tudeba komo tindela l'Elise mbongo et bomba mbongo ouais na yebite wana ngana nazolo bela interview on atala ki na moni kete bato bazotindela Elise mbongo déjà o ba chroniqueur o ba journaliste musu bazo zwa de mbongo ngo des Elise déjà pas na déjà commis déjà je crois peut-être ba ko zongo même si ba pesier nyo sauté mais je crois ba ko pese ndam mais pas ndiko na biso moi c'est comme déjà affection soka zangi akoleka kuna ba ko tindele mbongo donc tango zo leka wana boye bango bobo sanelo ko moke azo bebisa personnalité ya mosala nzambe parce que Elise tango aleka na azo zoka mbongo mbala mboko te masolo baka buzoba azolo ba buzoba et azolo ba buzoba o azolo baka na nde yango biso to boyi to lembani ndeko na biso mwasi te ndeko na biso mwasi na kini bazwaki ye po ba traiter et ndeko na biso mwasi moko akimaki na ndako et nzambe soka sungi je crois makamuna surtout et sila et simba mais le problème ezali que tes bino batu bolekisaki Elise na ba interview et s'il te plaît botika pourquoi parce que Elise azolo bela ye moko te mais Elise azolo bela azo finga mosala nzambe na ba interview et biso famille to lobi ke toza mabo polele to yebi problème ya ndeko na biso te o azolo ba mensonge mais to yebi ke problème ndeko na biso eza maladie o nya surtout azana similiser lokola chroniqueur azole kana pona avantage na ye parce que lem su pona mbongo ezoko ta émission na ye to pona avantage ya ko bebisa réputation mosala nzambe et to yebi ke malédiction wana surtout wana o ya kete Elise azoluka na ba chroniqueur wana pona ko bebisa kombo ya papa Paul David et ko zoe pa na biso te et ko kende bato na surtout bazana sima Elise. Merci pour la loto télémanan. Papa Guy Labala, Nekab, maman Betty, maman Fourad, je ne sais pas, tous mes côtés, maman Kien, maman T. Voilà, Tchanga Moko, na Simba pour la maman Boyba Zoye. Voilà, ok. C'est ça. Donc, Ndak Oyo, Elisa Vandaki. Ah ouais, pardon, Moutazana Kach, qu'on a beaucoup de côté. Dans Dako Bovanda qui vous foutez la qui a. Ah, on déporte na biso tozoko. Yo zonga kinte. Ngai. Na kozonga kini bien sûr malelo te mukolo.
oyo ezaka na moni na komi dispone encore ozonga kini na makambo nyonso to ozonga kini bon makambo te okosala ngai nazonga kini mpasi nayebi ke mame si nazawa nzambe akoresoudre yango ekosila. Merci beaucoup na ndeko cameraman grâce na ndenge oza kodisposer temps na yo. Ciao. Jésus est Seigneur, gloire à l'agneau, le ressuscité. Ma banzambe zawapi, bien aimé, yaka, 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 yaka. Tokumi ça y est, il est le roi de rois. Amen. Adonai. Tombola maboko, tombola maboko, tombola maboko. Akuma, Yesu akuma, lelileleleleleleza, akuma. Pepanana pona Yesu, pepanana, pepanana. Yesu azana boboy. Pepanana. Ai. Yesu kogobetela Yesu mololo. Ah. Zambiani wakashidi, wakashidi. Numbishi wachilu maizani. Wanilele, wanilele, marakani Yesu. Zambiani wakashidi, wakashidi. Wanilele, wanilele, marakani Yesu. Uliposoma mashauri Baba ni wasana mwana. Wanilele, wanilele, marakani Yesu. Iko mwani mingabenga, mwimani mwana ni mkwawe. Yesu. Wanilele, wanilele, marakani Yesu. Kele, 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 kele. Zambi wani we. Wanilele, wanilele, marakani Yesu. Kele, kele, oh. Zambi wani we. Yesu. Kele, kele. Yesu. Wachiki wabila. Wakwenda neno we. Uwezo mwake. Wakwenda mana ba. Chilama chilenge mchana. Kele, kele, kele. Wakwenda mwene we. Wakwenda mwene we. Wakwenda mwene we. Wakwenda mwene we. Chilama Zamba pambola yo. Yoka, 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 yoka. Frère Billy. Oyebi na lingala na yoki ote. Na lingi to swa avion. Tokende Mbujimai. Soki tokomi na Mbujimai. Nde tokozonga Kinshasa. Lwa. C'est vrai. Tokende Mbujimai. Sawa, sawa. Omina wapi kata? Yakele, yakele. Wakwela muyenga. Zambi wanyi we. Wakwela muyenga. Chilumba izambi wanyi. Ingenda ke bangana meba. Kashama wansa jibyo mbyo. Chenda na etija kwina. Mundu achiki wabilanda. Zambi akwenda nendo we. Mugalega wayo. Yakele, yakele, yakele. Waja vita mwena mulo. Waja vita mwena mulo. Unelesi wangu mbawe. Wakwiji watu mama. Wakwenda nendo we. Yo, 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 yo. Hallelujah. Wakushila mashe. Wakushila mashe. Wakushila mashe. Wakushila mashe. Wakushila mashe. Wakushila mashe. Bina na yo, bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandisaye, vandisaye, vandisaye. 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 Vandisaye, vandisaye, vandisaye. Assisi son trône. Ah, ah, ah. Vandisaye, on y va.
Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Que Nazomolote, pardon. Assis sur son trône. Oya Bison Tambe. Assis sur son trône. Bandi ça y est. On y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Il s'appelle Timothée. Akataka lo sako bien. Bete la nzambe maboko pendant que Timothée zo kata lo sako. On y va. Katana lo sako, katana lo sako. Katana lo sako Timothée. Lo sako. Katela. 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 Allez, kaka. 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 Timothée maboko makasi. Nazana motomoka kataka lo sako bien. Il s'appelle Caleb. Frère Caleb azo katela nzambe lo sako. Caleb basse. Caleb. Caleb lo sako. Caleb lo sako. Quitte. Saka. Allez, que le Seigneur te bénisse, Caleb. Combo naye, nabosa naka combo naye. Moïse, voilà. Il s'appelle Moïse. Piano. Moïse katana lo sako. Katela nzambe lo sako. Repos. 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 Voilà. Le sac au Mokondi. Katela. Il s'appelle Modé. Yamodé. Deuxième piano, Yamodé. Katela Namzambe lo sako. Repos. Lo sako Mokonzi. Katela. 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 Allez, Katela. 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 Kaka. 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 Katela. 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 Que le Seigneur bénisse mon maestro. Il s'appelle Chesco. Alinga katela nzambe lo sako. Chesco. Chesco lo sako. Hein? On y va.
Tokoko fandisa ye. Fandisa ye, fandisa ye, fandisa ye. Fandisa ye, fandisa ye. Fandisa ye. On y va. Une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe alwe naza bien